L'histoire du jour na Kina TV, la championne. Yango nzambe ande koboya kopambola mobali na ngai. Na tina. Nzambe ande koboya kopambola mobali na tina. La championne tango mobali ya simbi mbongo. Na ba pasteur, na ba frère église ba komi kokamwa ye. Ba koya na ndako ba oyamba frère. Habiter à sa tante kwa fanda sa nia yoka. Suivez l'histoire du jour. Pour la nini nza mande ko boya ko pambola. Mobali ya mama na biso. Suivez ko sala de suite. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne m'a dit, qui n'a donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na ba abonné Nyosali Kina TV partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benzi Benzuna Mutuka Yatalo 4x4 double pression ya Suède. Et un grand merci Nado Shakambemba. Pour les dons, un grand merci. Na, Batonio Sovalali pour soutenir la championne financièrement. Là, je vois Fabrice Léoporine, je vois Mimi Mongo, PF Bonheur TV, vous qui avez s'abonner, kuna, Lohana Onekanda, Chimi Makeneshi, catégorie 11, Rima Web, Brigitte Deborah, Osako, Kokaba, Eza Volonté, Bapé Sakana Motema, c'est le cœur qui donne. Donc, ma boque ça la ranine et landagaka, nzambe na ngai bana ko pambola bino. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya monde entier, boyo ka lisolo. Lisolo wuti pa ndeko na biso Elisa, alobi la championnat. Tazana kishasa awa. To landa kayo na mobali na nga, to sala ndenge nini to télécharger ka. Chaque jour, to télécharger ale to kofanda to sala nini totali, to seki, ndongolo bakale terrain mabulu, vraiment isala biso malamu. Nzamba pa mbolo kendi liboso na musala na yo. Lelo na yepe na ko contribuer na pesa li solo ya vie na ngai. Na pesa li solo ya vie na ngai. Vraiment, to bana kina mobali ndi na oloba boye to sala déjà 15 ans ya mariage, to sala bana misato, Nzambe apambola ki ayeko botola apamboli lisusu. La championne. Yango Nzambe, to tungisaka Nzambe ayebaka bi oyoyo soki azwi mbongo ko memele liwa. Oyoyo soka zimbo ko memele liwa. La championne nga soki na yeba Nzambe za po mobali na ngaza la ka frère. Mobali na nga ndeko la na ba permanence. Mobali na ngai donc azalaka frère engagé na église. Dito yeko kuta na ye nga nazalaki na ngai likolo libanda likolo na kati na komela pe moi prémisse na ngai oti kama sanga Nzambe alingi bote donc yende amemanga na bonzambe. La championne. To balani nalandisi bana na ngai la championne. Souffrance. Souffrance era mo ba bébé na ngai na ndeko sangsele so ba couche ya maputa na couche ya normal. Ndenge za kaka okele msusu sombika quelque paquet pour la nini et ça la kaka moi staff mais ya maputa ko so la bana pour la nini. Donc ma koki ezati. Ma koki ezati. Koyoka ba témoignage ya batuzo fortifié, bozo kende na église, bozo yoka mateya, donc bozo mona pena talaka ki chassa o misale zatata mobali atangi, poza musala il faut basala nini ba brancher. La championne, mobali azo sala nini, mobali azo bondela, ngape na za ko bonde, mobali azo bondela, ngape na zo bondela, maman na kei suivi. Kolanda serwana monete, papa ndenge nini. Donc zo mona ke mutu même na quartier azalaki exemplaire. La championne. Exemplaire. Ya Nzambe. Bato musu bazo kufa na kimobola po Nzambe yebi, Nzambe atalaka motema ya so yabi oyo wana. Humilité nyoso neza ya bozangi o le terrain mabulu. Humilité nyoso to neza parce que quoi, les poteaux et gaillards, les ballons diminuent. Humilité nyoso zo mona na poka parce que les supporters sont méchants. Yango zo mona humilité wana.
kozanga ndezo kitisa yango batu mususa benga ka muto yaya na Kinshasa yaya ta ba respect bele beaucoup de na pota comme ça neta budeyo yaya wana za ba fausse humilité wana wa zo ba kete fona me kitisa pona za moi $5 na za moi $10 na mi kitisa yango to koma komona leki akotele mafini mama mukolo afingi na yepe donc paisiblement afingi pona nini pototi bozui atazo sala te sosala osanya opesa mbongo donc okufa nzala te sala ke bato basala mapeka boy mtaoye bate nani papa nani mwana nani yaya nani deke yeba na kalisu te ndeko na biso lelisa lobila championnat ko pesa la kate eye popa pompe essence esika bateka ka carburant ye azala gérant bato baza koteka ye azosala nini azala gérant la championnat. Vraiment to pambola ki nzambe mobali nanga pesi na témoignage yaya tozalaki na moi studio na biso donc omone sike za la soki mbule beti botie sani soki mbule beti botie basani sika etanga kapo boye bakaka ndenge zalaka nzambe tanga komi ko visiter po esika mobala ndeko sala malgré zaki na salaire mais bango bazwaka dollar na tomoko ya se. Par exemple, ceux qui dollars ils en a 20 000, tant qu'il y a un dollar, consomme même sous ces sens, bah on a 18 000 ou bien 18 500. Bah bon, il y a du colo, c'est ça y en tant que gérant, après bah na kanisa bateau bah sali donc, bah ndai kokota pour moi y mboka na biso, bah tout ming bah préférer ko bomba bah franc, qui ko bomba nini, pardon bah préférer ko bomba dollar qui ko bomba bah franc. Il a peine bateau so banda ko ya ko sala monnaie na kati kuna pona kati kuna kokota batengele mbongo na yo par rapport ya ba changer la libanda batumi banda ko sepela penzate donc bala nda ko mona na comme ko mona na miki donc na jour même soko ça peut ba bénéfice ya ba $120 aye na mona nda donc moi bambongo miki ba $2 ba one donc ce boza au moins plus de 150 kg au moins peut-être qui était et ça mbongo ya malonga la championne to longwe na mwanda kuna biso to komi na mwanda kumoko moi ça va na lopango pe to kendo kuta 3 parcelles na ya biso 4 donc lopango moko munene ba jeune fille pe bazalaki et tout la championne musala et comme ça de sorte que mobali akenda ka pende église ndenge zalaki liboso te po musala mais malgré ça ozomona kaka ke bonzambe zalaki kaka bonzambe zalaki kaka mosoka yena mbongo akumisi nzambe nzambe mbongo zalaka pasi na koma ko simba ngoboyi la championne 6 mois zalaki ebele 6 mois ezalaki ebele na servi mobali biloko alia na tieli epe mai malili ndenge zalaka mobali asengi bière elekeli ngai sinye na liboso ya mwana asengi bière osani papa masanga lisusu te moni journée zalaki pesanga masanga na mela sombela masanga na mela na sombi mulangi moko asengi susu deuxième mbongo ya ye na papa oyo eza lisusu te ke oya moyo te na kosa omela masanga journée zalaki ka donc makelele makasi na ba client ba oya ko se bla 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 makambo ebele la championnat meli milangi mibale e koma ki habitude na bomba mwana yebisa pasteur exact talaka la championne mobala koma ki kokoma mondimika ya ba dimanche mondimika ya ba dimanche akenda ka dimanche parce que azalaki na possibilité tango bazokanga aye yabiki te lelo na réservoir par exemple ezalaki 5000 litres parce que eza na système moya omona ke etikali combien boyebi kete lelo bateki boye donc moya komona kete soki bateki peut-être 1500 litres cela veut dire 1500 litres fois boye il faut ezala mbongo tant na caisse donc batangi oyebi eza boye bongo nde salaki la championne mobala komi mondimi ya dimanche mobala komi kolinga bafi na lopango la championne yango nzambe moko mobali akomi kolinga basi la championne mobala komi koluka basi bakomi kobunda na lopango omona pele bakomi koluka yo problème ke yo moko kolo mobali ko otie cantine moni ndeza na Kinshasa bama ekenda ke mutu mutalandisi cantine na ye yaya yo bakoya kolongola cantine na juste ka pondo basala nini bafinga yo wana mobali oto uti na pasi nzamba pamboli la championnat yango nzambe ayebaka bato andolo oyoyo ça faut même pas la peine za la ka ndenge wana soki akufa ta kota bokonza likolo mais insistance ok
Na pe c'est bon au total. La championne. Tellement bungaki. Nenga koma komela masanga na wana. Ba frère église ba ya. Ngana sombi masangati. Oyebi kana ndeza kokoko. Ola tuna pe nani atuna te. Tango ba koti ba yeko kuta bien masanga bien nini eto. Ba fandi des fois ndenge nini. Ote donc na salaki nazali na besoin na moi boko eto. D'accord ça problème te. Batei wana kete to yeko sala suivi po yo moko zalaka na comité ya suivi to landi opona boy mende to kuti openza et puis madame te la championne tango ba pa ya ba kei ba frère église o sika ya zalaki na comité ya suivi ba kei comme des problèmes na ngai mobali na nga beta ngai pona nini na yebite pona ka ba yeko kuta endengo wana abeta ngai akomi ko banda ko découcher Ndenga usakana te. Donc la championne bambanda ko bambanda. Donc na reconnaître sous mobalité la championne. Nazo yeba sous mobalité na ni. Nzamba boyende to fanda ki kimi na pauvreté awa. Nzamba pamboli toza déjà na bala misate komi boye. O fa nozo ta nozo yeba sous mutu te la championne frère en Christ. Frère en Christ. Akomi ko yaba 3h du matin na ndako. Frère en Christ. Il y a 3h du matin, zo beta portail à l'opang. Loko lobi ke mobali akota kete matoi libanda. Mais quand yo moko tozali matoi libanda, na ba fie ande ko bima na bango. Tango yo ka bazo beta kokoko. Yo po sali nini, olamuki ofungoli porte po ye quand même ke osa mobali no pona na yete. On a kuta peda kete na couloir na lopango des filles ko tango ba monyo moyeba so nisa mobali zate. Mobala leka na te pour mobala leki. Papa, obosani okomi ko découcher ozo ya penya solo masanga boy. O te na kena ki anniversaire ya moninga na ngai toujours ba nini ba explication la championne. Toujours d'explication. Na tuna te. Mobala ande ko simbanga na nzoto takomi ko simbanga na nzoto. Lokola pesela ngaka na lo bakanga lopango si je peux dire. Isa ina ngaka ngalo lopango yeka ko singa loboko facture. Oye sa mobali ke papa kende kasi ko sisa likambo. Azo silisa te. Ozo mona na quand même na mboko kende ko sisa te la championne. Te. Na vivant qui calvaire wana pendant 3 ans. 3 ans yo ko benzambe na ngai. Na kanisa ki soki ke mbongo kotina ndako to kosala boité na komi ko funde pa pasteur na oyebisa na bike pasteur ana besoin na yo aoyate pasteur ana posa na okende te la championne ti même ba dimanche mobala kendara le soute akata nzela ya église na koma okende ko bondela kaka protection ya nzambe maladie na so bondela ka nzambe na so bondela nzambe la championne. Ceux qui bandent au filet ye, ceux qui bandent au tali la ye, na ye biti la championne. Ba buka pompe sans sika mobile na ngande ko sala. Mi yiba na minduki vola armée. Na minduki la championne. Ba kota ba buka ba zuya mbongo. Mobala se retrouva ki na likangu. Na moma wana. Et si quand on est dans la caméra. Ye le quoi zalaki gérant. Colonie Nyazalaki. La championne. Et bota problème. Ta la mbonge kenda. Et bota problème. Parce que ta zalaki na kati. Falaka sala nini. Akanga. Soki akanga kite. Soki ndenge nini na yebite. Mais miyi ba se retrouver na kati. Ba yibi mbongo. Ba kei. Donc à ça là qui est prudence. Pour ça là qui na fiwana. Croyant que ce qui ndengeni na yebite la championne. Premièrement no bakanisa na mobali. Pour la nini enquête. Mobali fanda 4 mois. Parce que ça là qui suspect. Pour na ba air tardif. Batika apporte pour l'été. Yé le quoi là qui na likango kuna. La championne. Ba fandi c'est 4 mois na prison. Les tantôt nous grandengeni na kubimisa e.
mbongo basengaki tanga bimi kuna musale sila kate esili mobala zongaki nanu mutu kendo yebisa pasteur ke nazali awa yango nzambe aboya kopambola bato mosusu nga na mona mobali na ngai ya meme kobongwa malion la champion mobali akomi kobeta ngai mobali akomi kozwela nga bambanda mobali akomi kodekouche moto amema nga na nzambe yango respect ya solo moto akopesa respect fo azala na mbongo nde tokitaka na kishasa yaya aya poto akontinue kotosa o ndenge wana ndeke mwasi alobi la champion ntango mobali abimi prison 4 mois déjà okoki kosimagine tozalaki na nyonga ndako pendant ce temps là donc tosaleli garantie na biso esali de sorte ke mobali azongi nga mpe nazongi mpa na biso na bana misato nzambe na mawane po natangaki mpe naza gradue natangaki naye kozwa mosala moko banda na kofuta soki ndenge nini te mais kope nde banda kobetama wana soki obe favoriser bato mutu aolingala mosusu azala nini asala nini apesa yo mosala ka ya kesi mosala ya kesi esala de sorte ke nga nasala na banda kosimba namonanaka na mwa ba $200 na mwa pona kesi wana so mutu mosusu alingi kozela te akosala nini atielela mosusu $10 osali oservir ye po ezali mpenza bambongo ebele bato mosusu bandeki koya kozwa donc soki oza ata na bato bongo oyo azopesa mwa 5 azopesa mwa 10 ozomona te ozobima na mwa mike na salaire ebandeki kosala malamu la champion mobali nanga azonga mutu azongela eglise ngai abandeki kofinga komeki kobeta ngai ngai nde nakoma kofuta ndako nazobunda kokipe bana malembe azaka esu na komite ya suivi te azonga mondimi normal yango nalobi nzambe aboya kopambola bato mosusu na raison nga mobali na nga namona ndenge abongwama la champion paster akobengi te na eglise aboya kokende baye kolanda ye suivi bakuti ye na ndako omela masanga beti nga okanza ngai nde mutu nayebi te soki nini donc omona kaka te moto azwi mbongo komi komona bato nyonso pamba yango nzambe bato mosusu bakufaka bobola mpo nzambe ayebi nzambe ayebi bato mosusu ko lipambolo oza nango wana le mosusu eza 25% mpo nzambe abi soki nabakisa ekoma ata 75 ekoma 100 bato oyo nga na pamboli mokie bakobeta libaku mpo kobanda telema kosala na kimati vi oyo moninga kofanda bi nzambe nanga toyeki kotika baninga na mokili et pourtant moto mosusu soki aza na mbongo bato baopambola nzambe à travers yeke nzambe à travers bato oyo à travers moto oyo mwana nanga abelaki azwi kisi à travers moto oyo nazwi lisungi mais bato mosusu mbongo na bango nzambe ye moko aza koregrete mbongo ane ekoma kolongola bafi bazemi mbongo ane ekoma ya bakope okende kolinga basi mbongo ane ekoma okende kopanzana masanga makambo ebelebele yango monaka bato minga asimbaka mbongo ebele na vi ti esali nini pourquoi ezalaki na makambo ebande kopesa gloire na nzambe te elisa lobi la champion mobali nanga azonga meme penye na ya mona komona na mwa $10 wana te na tia na poche bayetanga zwaki akoma etina kobeta ngai la champion na bambande sika bozofutela otali lobi antuka te bato mosusu basala bango te bazwa mbongo na vie po mbongo wana soki mosala na soki ekontinuaka la champion le mosusu akoka kokufa ta na makambo nyonso to tomoni ke mutu akomi lokola mutu nyama azofaire même pas attention lisusu na ye esika bakangaka porte yo koti kuna esika mbongo ezali na ba air tardif yo koti otindiki kaka bofani na mwasi masolo basimba porte yo akoti alome pesa mbongo bazwi nyonso bakei pasi na motema yango bato mosusu bapambamaka te a cause nzambe ayebi ke oyo lipamboli ekokotisa lifilo lipamboli ekosumukisa ye lipamboli ekosalisa makambo ya pasi yango mona moto azalaki na Kinshasa azobondela nzambe makasi mabroko
Njili s'intéresse, njili s'intéresse, tondolo marakuja, eponga la jesse. Aye awa. Azaka esu frère, azaka esu sœur en Christ. Akoma frère a fashion, akoma sœur a fashion. Nzamba ayebi. Ayebi. Comment on dit qu'on a ligné bino à trop, c'était la vôtre la championne, a communiqué zali, basi bazali, mibali bazali, benga soza na posa mobali. Donc, kouta nimbala sima na ba nouveau numéro. Bye, bye.